Bana mboka bipai nyonso bozwami topesi bino mbote na kombo na Yesu oyo azali mokili ya likolo na se. Bonjour mpona bao bakotuta libakwa kolanda biso na ntongo. Bonsoir mpona bao bakolanda biso na pokwa. C'est toujours votre humble serviteur président Edi Kanku. Na ye lisusu liboso na bino na mokolo ya lelo oyo tozali mokolo ya yambo ya mois de mai, les premières mai, mpona kopesa actualité ya mboka en général quoi. Nalobi en général tokosimba ba point ebele mais tolobaka ntango nyonso kongo na yo, kongo na nga, kongo na biso nyonso. Bandeko nyonso bozolanda biso na Océanie, na Amérique, na Europe, na Asie, na Afrique, na sengi na bino bokota ebele, bo like, bo s'abonner, bo commenter émission. Bipai nyonso besoin bo commenter émission. Ba commentaire na bino nde pesaka biso makasi. Soki tolobaki makambo ya lukuta, ezali à partir commentaire nde kosala ke to améliorer. Soki pe tolobaki makambo ya solo, ba félicitations na bino ekosala ke to améliorer kaka kopesaka bino basango ya malamu na ntango oyo elongo bani. Toko banda na bainfo na biso lelo mokolo ya lelo na Washington, na Maison Blanche, na Bureau Oval. Bakoyamba mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la signature ya accord du siècle entre État américain na État congolaise. Donc après makambo nyonso oyo elekaki lelo ezali mokolo ya mokonza mboka ye moko akoka kotya mokolo to na ye na mokolo ya lelo yango toko développer boko comprendre ba clause ya bakor oyo ezali lolenge nini tokolobelela yango awa. Tokolobelela pe pourquoi basengi lever ya immunité ya ancien président oyo tobengi na kombo ya Joseph Kabila oyo vrai nom na ezalaka Kazemberebe Kanambe. Bakiungu wa kumwanza pe ya sonam bango bato basalaki bapesa Kabila kombo wana Kabila Kabangi. Ye na Jeannette Kabila bamapasa. Ok, Jeannette aza mokolo ya Kabila ya 10 ans. Natikala komona nanu teke lipasa na lipasa waza na ekara 10 ans waza la base. Donc ezali mensonge moko o bazwa peuple congolais ba bébé tokolobelela yango. Tokolobelela pe lisusu pe pourquoi ba wazalendo na ba FARDC na minutes o bazali kobeta na Masasi na Uvira. Boko comprendre yango tokolobelela yango pe les fameux Kamere. Dossier Kamere ezali lolenge nini pona likambo ya matata mponi oyo azali kokota tokolobelela yango awa. Nasengi na bino bo zapete boza la place moko me bo like, bo s'abonner, bo aimer, bo commenter émission na biso quoi. Je vous avais dit au début que c'est votre humble serviteur président Edi Kanku. Na kozala pena na moi c'est lelo pona ba imboka bakoka ko comprendre mai mazali koleka na mboka na biso. To bandaki na dossier ya accord du siècle oyo ezali kosigname lelo na Maison Blanche, Washington, précisément na Bureau Oval. Oyo chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala le premier président noir banda Trump akoti na pouvoir banda Trump comme président de la République ya États-Unis d'Amérique, mais andimi lelo koyamba mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour akende kotya mokolo to ya contrat du siècle to accord du siècle oyo ezali kosigname na mokolo ya lelo na Bureau Oval. Pourquoi cet accord? Tomoni bandeko ebele bazali agité par rapport ya accord oyo nalandi ba société civile bazali koloba awa ke oyo faut transparence ezala population yeba mais na tuni bango accord oyo Kabila signaka na 2012 2013 na CNDP
ba MLC oyo lelo tokomi RCD Goma lelo tozali na ba M23 ba clause ya corps wana kino lelo ezali kaka babiso ba oyo nde tozali ko révéler population maye oyo maleka mais accord wana oyo lelo ezali ko signame ezali accord teke oyo ezali ya baje nde tomoni ministre na biso ya industrie Louis Watam azali précisément awa ye pe na mboka ya États-Unis précisément na Californie pona nini pona ba signer accord usine oyo esalaka ba batterie électrique ekoka koya awa na République démocratique du Congo précisément na partie est ya Congo pona pour la toute première fois bakoka kosala usine oyo ya ba batterie électrique et kozala eloko ya yambo awa na République démocratique du Congo tikala kozala te et surtout na Afrique tokobana na Afrique centrale parce que tozali na Afrique centrale de Afrique entière oyo etikala nanu kosala mate ezosala masiko awa na Congo tobandaki kolobela accord oyo États-Unis d'Amérique c'est-à-dire président Tshisekedi et président américain oyo akoyamba Tshisekedi lelo le 1er mai pour la signature accord oyo ezali pona nini parce que États-Unis azotia 500 milliards de dollars pour na 15 ans 500 milliards de dollars pour na 15 ans ezali ke batonga banzela batonga aéroport ya sika batonga babiloko ebele oyo kosalama na temps oyo sous mandat ya Félix Tshisekedi oyo États-Unis atikala kosala yango te nde na mokolo ya lelo bazali kosigné accord oyo balobi 50 milliards pour na 15 ans nalingi to comprendre donc nalingi to comprendre accord oyo ezali accord ya masekite nalobi lelo na kozala likolo te ndenge oyo tozalaka na kozala na se po tokoka comprendre makambo oyo malembe bakotonga ba université bakotonga ba école bakotonga ba nzela bakotonga ba chemin de fer oyo toyokaka ba métro na poto awa pe na kati ya Congo ba métro nezokota mais nabandaki koloba likambo ya 15 ans parce que balobi 500 milliards pour na 15 ans 15 ans ok États-Unis ndenge azalaka wana soki asigné accord na mutu c'est-à-dire akolinga ke initiateur ya accord akende na okino na suka bango balobi dans 15 ans bakopesa 50 milliards c'est-à-dire nde tata ekolo azali kuna na États-Unis akoobserve ezali na deux makambo signature ya accord wana esigname après lobi vendredi ekozala sikoyo finalisation ya accord de principe oyo Rwanda na Congo bauta ko signer accord oyo nde toyoki na le potentiel britannique nanga alekaki pona koloba nini malgré accord bango bako signer to ba signer ya kotikala kotika bitumba te azoko ba bitumba pona ye il faut Tshisekedi a démissionner soit balongola Tshisekedi selon nanga na evita kolongola ye na majini pona carré minier oyo atela makelele carré minier awa akozwa te parce que lobby tant bako signer bako finaliser accord de principe entre l'État congolais et l'État rwandais oyo tozali na femme de fer mama Thérèse Kaikwamba Wagner na mokolo ya lobi pe na ministre rwandais oyo tobengi na kombo ya Olivier soki ndai ngumu lobi bako signer mais encore oyo papa oyo tozoloba awa ya 500 milliards de dollars pour na Congo tolobaki na bandeli awa tomoni ministre industrie congolais oyo azali na Californie kaka na États-Unis pona nini pona bazwa ndenge na Californie bazali kosala déjà la batterie électrique awa pe na Congo babanda kosala ekozala premier pays africain oyo ekobanda kosala ba batterie électrique donc Tshisekedi azwi komona se donc azomatisa yango na oyo tolobaka world azomema Congo na likolo mpona nini
pour que peuple congolais bakoka ko seka, peuple congolais bakomeka ko sepela, poto sepela kala. Nana éviter mboka oyo tangu oyo Kasavubu azalaki président de la République. Mbongo ya Congo to budget ya Congo ezalaki niveau moko na Canada. Ba Sud-Africain bazota na Afrique du Sud bazwa otanga awa. Oyo ba Cameroun ainsi de suite. Bazwa otanga na Congo. Mais lelo Congo ekomi wapi? Nde tolingi sikoyo awa elongola mwana mboka. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoka kolatisa Congo robe na ye. Oyo badepuyaki, oyo balongolaki akoka kozongisa yango. Nde makambo tozali na yango awa bana mboka. Ezali makambo tozali na yango awa. Nako epengela na place oyo menaseki na bayo nyonso bazolanda biso bo like, bo s'abonner, bo commenter, bo partager émission. Tango tozoloba ko commenter bazo répéter yango lisusu koloba ke tango ozo commenter émission ezopesa biso makasi. Soki tolobaki info ya lokuta pe ezali lolenge wana te tokobongisa mpona lobi tokoka koloba malamu. Soki pe tolobi ya solo ezali lokola bozali ko encourager biso mpona tokoba kopesa bino ba news ndenge oyo esengeli. Bana mboka maja kosala ezali soute, le train est en marche, tozali kokoba tozokende esika oyo Tshisekedi azomema Congo ekokangisa bato ebele munoko. Bamosusu awa tokoloba te me bango moko bakose rendre compte ke Congo babanda kosakana na yango lelo baperdre yango. Nazomona awa kaka makambo ya nanga wana namoni auti lisusu koloba lisusu esengeli bayimboka bakoka kolanda maye oyo nanga Corneille azali koloba oyo nanga azali koloba contre Congo. Namoni info ya sikekoti a concernant nanga mais baopposa basadiza baopposa bozali awa na Fayulu, Kabila, Katumbi, Sesanga bazali ko exiger nini? Bazo exiger le retrait de notre territoire de toutes les forces étrangères ainsi que des mercenaires afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais eux-mêmes. Déclaration commune. Ezali kindoki. Makambo tozomona na est ya Congo ezali ba Congolais te. Toyebi kokota ya musée na mboka oyo. Musée bachaka lokola guide. Musée bachaka lokola éclaireur. Musée bachaka lokola mutu ya yambo. Ezali politique oyo ba Rwandais babandaki coopérer na kati na mboka oyo bakobimisa Congolais moko ndenge bazwi nanga batie wana parce que Kabila za Rwandais nani Kagame za Rwandais babimisi siko Congolais pona nini bakoka coopérer makambo na bango malamu. OK, tango ba signé accord de principe dernièrement na États-Unis d'Amérique tomonaki nanga te, tomonaki Kabila te, tomonaki Bisimwa te, tomonaki Sultani Makenga te, tomonaki parti Rwandais na parti Congolais. C'est-à-dire Rwanda andimi ke yenda azali agresseur ya Congo. Rwanda andimi mais andimi mais nanga lokola azali kosala azoluka carré minier, azoluka ba intérêt ya Kabila, azoluka ba intérêt ba Katumbi ndenge babanda koyiba minere ya Congo tongo butu tongo midi pokwa butu nyonso bazopie ndenge balingi mutu akontrole bango aza te. Mais États-Unis lokola signé accord na Congo, maintenant ce sont les Américains nde bakobatela bamini nyonso ya Congo, bamini nyonso ya Congo parce que États-Unis lelo Chine azali na 90% ya réserve mondiale ya minéraux oyo Kabila facilité mpona kozwa na lobi 90%. Donc yena baméricain bazali kobunda oyo tozali kobenga guerre économique. Na guerre économique oyo bazali kobunda ezali mpona tango tozolobela mambo guerre économique bandeko na ngai ezali guerre ya minéraux. Touti komona mayema uti kosalama na Rome na Basilique Saint-Pierre tomonaki ke Donald Trump abengani Emmanuel Macron parce que États-Unis alingi kosolola oyo ezalaki représenté par Donald Trump
alingi kosolola na président Ukraine Zelensky basolola Macron pa aye kotia troisième siège troisième chaise po epa koka kofanda balobi na ya longola yango pa alongolaki Trump basololaki tête à tête na Zelensky. Maintenant masolo na bango ezali nini? États-Unis d'Amérique akoexploite baminerai ukrainien na prix ya paix. Mais ya Congo ezali makambo ya prix ya paix, ezali na makambo ya partenariat gagnant-gagnant entre les deux parties, États-Unis et le Congo. Donc ezali partenariat gagnant-gagnant. Oyo bazali kosala sikoyo awa. Donc bazali koluka awa développement ya Congo, États-Unis akoka ko se rattraper par rapport à retard oyo azui oyo le Chine a komi likolo ya Kabila. Yo ba Kabila bakotika Kabila te yango wana bomoni ke lobby mukolo ya lobby procureur non auditeur général ya FARDC akendaki ko saisir Assemblée nationale pour la lever ya immunité ya ancien président oyo tobeni Joseph Kabila oyo wana bengaka commandant Hippolyte Kanambe balongola immunité na ye mpona bakoka kosambisa ye tolobaki tokoexplike bazosambisa ye pourquoi ezali na baakisation oyo baakize Kabila na gouvernement congolais oyo mpe congolais nyonso bipai nyonso ozwami ozolandanga oyebi ke makambo président edi azoloba ezali ya bosolo parce que Kabila azali akize na nini? Haute trahison donc atrahi mboka oyo epesa ye nyonso oyo esalela ye nyonso ayaka na buti ya kauchu mutu ya pasi na de pantalon ya survete ayaka nango awa oyo ayaka nango lelo atrahi mboka epesa ye nyonso lelo soki tozotanga bamilliardaire na mokili tozotanga mpe na bakabila bazali bamilliardaire azwi nyonso akokaki kozwa atongi baferme oyo atondisi babuzoba lokola na kingakati. Est-ce que bandeko boyebi biloko bauti kodécouvrir kuna bacontener ya bambongo bacontener ya bafranc congolais po bocomprendre degré oyo mboka ebandaki kotambolela na este yango wana ti babimisi bafaux billet ya franc congolais mpona koyiba bapaisible citoyen misolo na bango babimisi bafaux billet ya franc congolais bayaka bazwaka dollar parce que population eza na confiance ya bato oyo te ke bakotisa mbongo na bango na banke batya na banke mpona transaction ya bambongo ebanda kosalama batelemeli yango nde tomona minute oyo bakangi bambongo ebele na kingakati nalobi ya liboso azali akize mpona haute trahison de crime de guerre et crime contre l'humanité balobi crime de guerre c'est-à-dire guerre oyo eza na este ya Congo guerre eza na centre na bandundu guerre ezali par-ci par-là nord sud Kivu c'est Kabila et Kagame et ses acolytes nde bafundi ye yango basengi balongola humilité na ye dans l'immédiat balongola yango mpo akoka kosamba c'est-à-dire soki balongoli humilité ya Kabila epai nyonso tokozwa ye tokokanga ye parce que tozali bapays membre ya CPI biso tokamwaka un ancien président oyo ezali na nyonso bazali kofuta en tant que ancien président malgré nyonso oyo oamase na Congo mais lelo oyo kondima okoma rebelle okoma mobomi lelo oyo Kabila ekondima akoma rebelle akoma mobomi bana mboka en tout cas eza pasi mingi na kati ya motema mais nasengi na bino bolaike bosabone bokomante boyeme émission bopartage toza na bino tozokoba or mutu ya Kabila to Kabila oyo azali mutu akokaki kozala lokola bibliothèque oyo bato bazwa koconsulte ntango nyonso oyo bato bazoluka ntango nyonso toyoka mwasi na ye koloba mon mari travaille ya silence yango soki akindoki soki silence adenge nini toyebi te lelo silence abandaki koloba yango emonani lelo ya miso bato nyonso bacomprendre ke agresseur initiateur ya M23 c'est Kabila ezala bakor basinyaka mpona intérêt barwandais oyo basinyaka 2012-2013 par intermise ya Raymond Chibanda toyebi yango biso nyonso tu
Donc basengi ba longola militaire Kabila pona bakoka kosambisa ye selon mibeko ya mboka na biso oyo tozwami awa. Donc basengi militaire Kabila ekoka kolongwa Tshisekedi pazoloba eloko te azotala kaka na misu tokokende na bango kino na suka. Bana mboka tozokoba na émission na biso tozali kaka kokoba na deuxième élément tokolobelela pourquoi bazalendo bazali kobunda na ba FARDC et pourquoi Kamere azokotisa loboko na ye na makambo ya matata mponyo tokolobelela yango awa. Nasengi na bino kaka bolanda biso na bokebi, bolanda soki tolobi lukuta bolobi, soki tolobi ya solo bolobi. Mukolo malamu bipai nyonso bozwami, c'est votre humble serviteur président Edi Kanko.